Nzambe na tiki bevi na maboko na o papa. Tala ndenge ba oyo okosela bevi makambo. Bakangi sila kuna na makambo ya mobali na ye ya kala. Alors ex mbanda na ye ekolakisa ndenge baki bambanda mwasi ya tata manini. Alléluia. Mais bango basuki wana te balingi babambela bevi. Alléluia. Oh bevi avec moi ça papa major. Alléluia. Nzambe yo moko sala bevi oyebi bakalite osalela bevi. Rabababa. Soki ke papa major elekaki na nzela bevi. Est-ce que alingaka tika bevi? Anga tika ete. Eyaki na nkaka relation misala. Bevi asala ye nzela. Papa major atika na ye nzela. Nzambe pesa papa major mutema ya kosuka. Tant akokende France, apporter mida plainte. Amen. Madilo sepele na sila pour la star. À l'époque, sila naki star na etanini. Oh Madilo alinga lula. Babi tango wana déjà maman na bango azalaka déjà makambu. Azaka ya opesa makambu. Ah, eloni. Yango wana bazwaka temps ya kosepela pe na ye et côté na bino bazwaka na bango temps ya kosepela te ba mondaka kuza te loko moko te. Soki Madilo alingela elaka ye, alingela na ki star te. Alingela ka po na mwasi asala. Mwasi asala vinde. Asala cop. Cop nini? Kopo baba si basala. Donc ba petit ba oteka nini. Ba oteka nini? Sans plateau. Mariage coutumier c'est moi roba liputa. Moi nini boy mais si la kana nzoto ko latela ba liputa. C'est ça le problème. Yimta ta kugama va pas couper ko to mukutsi bo liputa ola tete pona nini. Nalobi eta oya gabi yela ki fait na bino mona ki eta normal. Azani normal. Oye bi ta la bien. Na kupa zikura papa mo ba alors ta ba uza kutambla to uza bi. Tala. Tala. Est-ce que mon est en train gabi? Il est non bien. Na bien. Entrée ya gabi. Oh. Protocole ya ko tika e ba akelo boko bo bonete. Ça prier. Ya gabi comme la première ya nini. Ya ndiras. Artiste na biso ba sa fierté ya mboka na biso. Oyo baza bien ba mutie. Oh ba na mauvaise foi ba ebelé. Les gens ça 100%. Ma mauvaise foi ba oza. Ba sila, ba gabi. Ba oza combien de pourcents ba mauvaise foi? Ba tendresse nivinga. Ba combien de pourcents? Ba combien de pourcents? Ata ba 98. Kami ba ene ba. 2% kande ba za ene. Yango no moni Maxi lelo aye kolela. Donc aye kozwa mayele kota. Omoni ti libala Maxi kufa. Peut-être aye na passé mo boye. Donc suba maman ma bemo bo pe pasala ka yango wana. Donc réclamer ma casse. Ah OK, je vois. To mona ba guerre na bango na ba Gabi. Témoignage ya Gabi. Qui na ma be ba guerre wana. Parce que nga wallahi bilahi eloba ya mwasi soki parmi bato bapanza libala Maxi ya Gabi ana kati nzambe na ngai oba kwa ndengi ka kombo mais oui ya Gabi aza na kati Maxi ana ndumba ai chen na sala na dobo ya Gabi wale misale kechu na Maxi Maxi ana chen ndumba Madame Baby aye fait tu na Sony aye na Sony amona ke babali ngati babali na bango mbanda na ngai par rapport à ma omoni eloko esalisi bango ba analyse salwana ba analyse sans tête le quoi sardine parce que femme est censée comme Mida donc aza même pas digne à kozala une mère donc oui na normalité ndenge aza na poto bongo nga pe na prière na ba botole bana bango nyonso awa ya Gabi ya kolela ati amona libala bevi
amona feti te soko libala maxi oyo bango bakendaka mobala maxi oyo bango bayebaka oyo mobala maxi atie iji bango mpe batie jean esuka wapi wapi nzambe babaso eke bongo na première phase nde oyo omona soki okosani okozwa zemi mama biso abia botama ebandi ye apres ayozomona yaya première phase de ebandaki to eza deuxième phase sila asonakakile depuis akati ya suki wana Dadi, depuis akati ya suki atia tetira jaune alatako bachokola boye akanisa makolo kwa mwa classe ndenge ayozomona ye wana première phase to deuxième lolo oseka makasi funa seka amina parce que makambo nyonso oloba ya lokola mai yoloba nani yaza na première phase to deuxième phase sila deya dépassé deuxième phase mais tout le monde est ndeko na biso kofana na biso avandaki na plateau abike ndeko babangi akosi ane eloko moko taloba e vérité akosaki na ye na akosi oui akosaki lokola bango projet na bango bit na bango passion esile ya nango maboke te yango moni na bato baapembeni ne baosala makasi industrie maboke ekufa te place ano banzolo bamabe bango lokola mama na bango baye kotasaki ndumba ya sila te place eleka te nini exo lokola baye kotasaki ndumba sila bango mpe balibani bazala lokola unité de mesure la reine mère baluka sikoyo basala nini mpo bevinda lesaka basaka nini todiembela tokangisa likambo ya paa major omonte oh bato so pe ba ko sa cop na maboke baza oui ayela na ye cop a comprendre que so na ye ba chenga caméra ba caméra nga na zwa na shida na zwa cop this banani oh kasi mona na misala si ba ya gabi nzambi akangie oh yo ba te ya gabi lecteur misala na viva viva mpona koyeba ke mutu nkombo madilu musicien nkombo madilu ayebi me koyeba banzembo ne aoyeba te ayeba na ndeyebi sila nde abongi ayeba baalbum nyonso ya madilu siko place ane hypocrisie eza wapi pike eza wapi aseki mpona nini obanga kooseka te omeka yebi se nzembo ya madilu akoseka na wanza piki te azomona ke qui se sent piqué connaît l'affaire oui po babaku basiliki basikela nini basiliki par rapport à bakosikela ni ye mamo international aosikela nini mwena ciba aosikela nini obisila banga ata banga mpe yaki mbinga maabiya wana te akotia eka na genou ni akabole katikati obakobanga nyonso wana nzali naona obanga mama mams na bango mpe azalaka deja azala nde abiso kotali makolo na ye ezalaka abi eza nango soin pembe moko kitoko exo to avance mais siko maxi nzambe asungaki mobala ye abali ye olabomba mobali ne bien ndenge lelo o madame bevi abo est-ce que yo mobali ya madame bevi est-ce que yo do mona ino batata ya basolo jamais ata mokolo moko te siko est-ce que kombo wana balobaka ya mobala bevi yo vérifie yango so eza esolo na vérifie te moto ayebi yango aza te toyebi kaka moto oyo asibir opération ya monene
oyo ekoki kosala ke eya sila nzambe na ngai abakutongo bakoya wa seigneur auta oleka deuxième épisode pour nous confirmer bien. On va confirmer pourquoi? Parce que batu ya sila ba sala ki be émission ba osala ko ba couvrir eloko wana. Parce que ya abeta ki na yango. Abeti yango mais abeti on a ndenga ba systématique. Asala eloko ko boya sila. Mais l'émission a tout ayo pena ko confirmer que sila ki moi ça m'a dit. Mais non, Exode doit utiliser qui est surtout mon utilisation dans mon moi souvent et donc bota kamane pas pour un adulte ba ko jouer na ite so moni un adulte le rôle maman Teresia ya gabi ba jouer na bango parce que baza ba adulte na nzoto boye ko tala mais na mutu baza ba adulte te ba ba réfléchis en mutu Et voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne Haute Bascule. Chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'herbe des castes, l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Haute Bascule. Balobi bango kuna toko basculer bango bino boko loba biso toko sala musa tozali toujours na Haute Bascule. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Darlene Love CPI na bango. C'est avec elle que nous allons essayer de parler nyonso so les cas dans le monde artistique, précisément na artiste et comédien. Alors nanya salaki mabe nani ayaki po anuire mutu mususu nyonso wana tokoyeba on a CPI de la presse Darlene Love. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo et pourquoi pas dire un grand merci à Esther Moussiana. Eldine Mikebi, ma petite sœur chérie, Eldine Mikebi. Voilà, je suis avec CPI Nabango, vraiment Darlene Love, que j'ai dit déjà. Bonjour et bienvenue. Bonjour Exode Mikebi. Bonjour Nabalandi na biso nyonso ya Haute Bascule. Bonjour na papa Tigre nga bango bonjour spécial ou bonsoir spécial na papa Tigre manager d'Elix. Voilà. C'est grâce ya ye de lelonga na yo toza awa. Voilà. To basculer et puis to réfléchir to pe sa vérité forte. C'est ça. C'est ça. Bonjour na ba famille Libota nyonso. Bonjour na madame Belvi Candy, Poutine de l'écriture, au capit de l'écriture, pièce rare de l'écriture, Exode Mikebi. Mituna eza yo ba réponse eza yanga surtout marambo na roloba ou analyse on a la plus et engagé nga parce que naza adulte et engagé yo et engagé nga muto ya te que non Exode do utilisa qui est surtout mon utilisation dans moi souvent et donc botaka nga ne j'aime pas ça pour un adulte ba ko jouer na été so moni un adulte le rôle maman Teresia ya gabi ba jouer na bango parce que baza ba adulte na nzoto boye ko tala mais na mutu baza ba adulte te ba na mutu moi réflexion muki mais nga na ba faculté na nga nyonso en place en plus naza mukolo naza majeur bien vacciné na ebini ona olo. Voilà, émission Nabiso et Bandi, vraiment, Tozana, Darlene Love, na émission Nabiso, vous avez droit de savoir. Darlene Love, Lilo Moye, Tozo Komona, film Nabiso, Le chemin du chaos, et comme déjà dans le 10e épisode, je crois, Lilo Nassir va représenter Nabiso 11e. Tozo Mona, Madame Belvi, Azo ko avancé, Azo Kinde, plus de 10 épisodes, hein. Merci beaucoup Exode. Film la mission Le chemin du chaos. Celui tozongi moi muke na
la meurtrière, donc meurtrière, film même ce aussi là, Madame Bevi en tant que leader, en tant que aigle, à mon déjà dans musica. Parce que Marambo et Salamaki na la meurtrière, tout le monde qui a tout le monde est retombé na. Tout ça qui meurtrière aza na kati ya film. Or que meurtrière aza libanda, or que Madame Bevi a teyaki na kati ya film na histoire wana ndenge biso kandoka sia mutu akoboma mutu akozala na kati mais ok Madame Bevi ando te ande bandeko ya cinéma bandeko na ye ya cinéma bandeko ne ya cinéma batala banani oyo bazoboma industrie ya cinéma congolaise. Par là, au Lingolo Banini. Et que tout le monde a qui a mot. Sortie médiatique, oh, bah, qui m'a mis toi là. M'a mis toi là, qui n'a qu'à dénoncer. Et le et salami. Bah, te belé. Bah, bakou que belé, bah, conscient, bah, non, réclamer ma étoile. Oh, bah, ça va faire nasser, bah, faire na ma étoile. À rejouer journée, à rejouer journée. Quand même si la salle est fort, tu évites ben fort nino ya sala qui oh ba mon sabiso ba mon ka ba yebi. C'est ça. Si la salle qui devoir na ya robin à maman étoile. Mais maman étoile en retour à ce qui ben insulte et le monde a belle vie. Mais tout le monde a de mentir à mot. Et comme makini. Et comme makini famille botandi boanda qui. Mais tout le monde est ndeko na biso confrère na biso avant d'aller na plateau abike maman étoile famille botandi à kosi. Ah, ne leur monte à l'eau, vérité. À Kosaki n'a rien à sortir. Oui, à Kosaki. Le la bango projet na bango beats na bango. Passion ici les yango ma bokete. Yango moni na bato ba pembeni ne ba osa makasi industrie ma boke e kufa. Te place à l'obanzolo ba mabe. Nabi. Monsieur Bandika Siko pardon. Si la passion is ma bokete ne. Te ma bokete. Vous bandé depuis ça ngo par hasard. Ah? Bakulu na cravate pe bazala. Bakulu na cravate banane. Kasi kuna parler mat. O kangote. Kulu na en cravate. Bazalaka. Ba existe ka. Bon c'est que bakulu na pe ya nini ya maboke pe ba existe. Oh ba tout pe ba ko sa cop na maboke baza. Oui, ayela na e cop. A comprendre que eso na ye ba chenga caméra ba caméra nga. Non soit. Non shida. Non soit cop. This banane. Oh. Kasi mona na misala si. Ba ya Gabi. Nzambi atangie. Oh. Yo ma te ya Gabi Alexa misala na viva riva. Akas. Atani ya viva. Oh. Nabi ya Gabi Alexa misala na viva riva. Alexa biso ka yela maboketa yela cop. Oh. Nyoso likana. Oba batuna so balata nabi kuna na ba église ba shekina ba bwana mise. Batuna so balata jeep ne ba yesa bino ke ba batumala. Bon balata ba robe tina. Na sa jeep ba sa mama minene. E ne mona Gabi. Na sa théâtre o sa ne cop. On a linga bonité. Bache boutique. Nous vendons ni. OK. Ozoteka bilamba ba ketch. Mais entre-temps, au kangano pe porte. O tena hop. Mais sikoyo obimisa ko établissement ke oteka bilamba. Mais na sewana allez, na chita sima ezape flamingo. O sa cop en même temps. Yango na bike maboke ezaka passion si la te. So yaka passion ne wallahi billahi loba anima koka ya mwasi. Merci les sakoma. Mais il y a loba ne bien lobi ya za interprète ne mama bande connaît ba komi ya interpréter. Nandeni. Kasi ya loba c'est limité. Entre temps on se comparer na Bellevue ou za leader Poutine en écriture. Ozo se comparer na yo moni tango se comparer na mutu exo yo mo peno tali ke ndo boya ya na beta basket yo po beta basket o comprendre c'est ça yo que comparer so na mutu ta basket yo lota la gomme ya papa wemba siko tango lo babongo nani la taka nani sala nani na lobi soki sila azaki na kaka juste interprète ba tu ba ye ba komi film a jouer alinga se comparer na be vite alinga ko se mesurer na be vite alinga tika badina na ba se mesurer na bevi ba ada ilunga ba bunda nkokoma ba Kevin Sidney ba se mesurer na bevi est-ce que ba théâtre neto ba koma ba écrit par madame Sila ba koma autre akoma ba théâtre ni ba sala
eloko eleka inaperçu. Yo so mona film ici la nini pena bo epesi pena conseil epesi makambo. Epesi conseil te? Jamais. Biso to mona Batu ba comprenaka idée film na 12e épisode. Biso to mona scène mo ya zo ninga na matina mesa nani lava zo kanga mu na ils conseil. On conseil. Wana eza makambo nani bijou la reine afinga ka mukodo makolo soso nda saleli bijou la reine pe. Ça va tous les cas. Oya DiCaprio mbala ba soso. Oh, kasa répondre de bijou la reine bo etali bevi na ni etai famille botani. Eza biso te eza bijou la reine. Tous les cas biso pardon. To continuer na biso. Kanda to de. Na kanda te na iso bino ka mambo. Oh eza solo. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Toza vraiment na haute basquille de mona qui émission na biso déjà bandaki. Toujours basquiller bango Darling et Love toza na yazali lelo invité na ngai. J'ai l'honneur de l'avoir comme mon invité dans cette tranche d'aujourd'hui. Darling et Love lelo boye to moni sorto vandi boye. Biso to la la to la muka kaka. En tout cas nzambe na sala to lali to la muki. Na tongo to mona ga boye caméra funga mara ba ko caméra kamida. Mida ye awa ayolo baba boba na ebité soki pa na yo o bo répéter ba boba pour ba boba wana yo boy non répéter bon Natala qui sortie médiatique ya Mida koya ko sala analyse sur Feti félicitations d'abord na Major Zolozolo papa Bisalidi ba félicitations na yo parce que abali pena saleleka o nzamba loba mobali faut honorer moi sinon au bala mais il peut entrer ça la rapidement na mondo papa Zolozolo azar c'est pas facile les producteurs et belé balinga bango bala te ba visiter kaka en même temps producteur en même temps gynécologue mais félicitations na papa na mambo yozo pesa félicitations na isa na bat misusu basali banalise babi pourquoi pas na tangwana balaka Asilina nko sale la pra yo bala ni na mona moi sa vinete o abalinde moi sa vine. On se marie une fois pour la vie. Oui, on se marie une fois pour la vie. Tala o a mobile exo. O ko sa cohabitation na moi sinel ngolo bateka moi sa vie na o. C'est ça. On comprend. Il y a des gens on va faire 10 ans na mibali. Mobile a jugé que o a moi sa vie na ngate maman fais ta vie. Fais ta vie, moi aussi je fais la mienne. On comprend. C'est ça. C'est ça. Donc, papa na biso major a monaki ke ngoma na ye ekoki na 2025. Depuis 1912 ekoki na 2025 à Bali. Mais lelo boy to moni mi da ye alobi ke ye azala ki na ye mobali ya nani. Ya madame Belvi. Madame Belvi bi atika madame Belvi aye fait tourner na Sony. Aye na Sonia mona ke babali ngati babali na bango mbanda na ngai par rapport à maman wana. Omoni eloko esalisi bango ba analyse salwana, ba analyse sans tête, le quoi sardine parce que femme est censée comme Mida. Donc aza même pas digne à kozala une mère. Donc oui na normalité ndenga aza na poto bongo ngape na prière na ba botole bana. Oui. Parce que aza mère exemplaire te aza danger pour na bana kota la moi si loko la Mida ko sala analyse du genre ya ko faire voir mon que madame Belvi abandé ko bima na Major Zolozolo ba kata madame Belvi ba trompe pona zemi o soka ya alongola par rapport à Major. En tout cas, eza pasi. Et là, ça bango eza Sony. Sony. Oui, que deuxième épisode il y a ex, il y a moi si il y a danseuse wana. Na été Clara, si je me trompe pas, wazana poto. Autant le deuxième épisode pour nous confirmer bien. On va confirmer pourquoi? Parce que batu ya si là, ba sala ki be émission ba sala ko ba couvrir loko wana. Parce que y a abeta ki na yango. Abeti yango mais abeti on a ndenga ba systématique. Asala loko ko boya si là. Mais l'émission a tout ayo pena ko confirmer que si la qui moi ça m'a dit. Mais c'est quoi Sony ya bongo. Parce que tant on comparer, et ça n'a vérité. Vous comprenez? Si c'est vrai na ba qualité nyonso Belvi à ça nango. Na sens nyonso ya bon mutu ya komi respecter depuis na yeba Belvi. Major alinga bala Belvi. C'est ça. Alinga raté. Parce que
Belleville lelo aza Poutine en écriture. Poutine soki aya ko matisa aya ba to ko benga ye Poutine parce que lelo asali structure na ye bela production. Mais écriture abanda ko ngaleje pas. Depuis pas major. Aiki de ana talent wana. Major pa ko kay ko mona musika ke. Moi si oyo na ko kene. Bongo abota te boina boye yangwana boya kana ye. Mutasala intervention olongola Belleville mazalati. Eza nemo mutafima fima Yesu azalati. O totala o eza lisolo. Lisolo akera ni. Ezate. Soko tozonga mona loko esala bango. Lokola mama na bango ba yeko tasa kindumba ya si. Te place elekate nini. Exo. Lokola ba yeko tasa kindumba sila. Ba pe ba libanyo bazala. Lokola unité de mesure. La reine mère. Baluka siko basa nini po Belleville le saka. Basaka ni to diembela to kangisa likambu ya pa major. Omonte. Allez, siko pona ko mona ke ba peuple ya sila, ba mama ya sila. Na lobi Sarah yaka awa ko take tonto ma. Obi bana ba kitisa ye, ba mama famille bota. Batali si Sarah. Ko sa boete, ko zongisa boete. Sarah salani. Azongana nzela atika ene pe tonto ma na ndenge na pe bakutana entre ya na leki basolo la mais soko ba mama ya sila ba esansa ba mama ya sila ba ye ko kumisa ke madilo sepele na sila po za star à l'époque sila na ki star na etanini o madilo alinga lula babi tango wana déjà mama na bango azalaka déjà makambu azaka ya opesa makambo eloni yango wana bazwaka temps ya kosepela pe na ye et côté na bino bazwaka na bango temps ya kosepela te bamonaka kuta te loko moko te soki madilo alingelelaka ye alingelele na kistar te alingelaka ye mpo na mwasi asala vie asala cope nini cope oyo basi basalaka donc bapeti baoteka nini sans plateau bateka yango na obomba place no bon sepela te bon sepela ta mokie te loko pene kolika te kotala bamama lokola bamama oyo baomata na badirect ya mida koya kokumisa baokata soni te so tokepe yana soi-disant sila ya mwana mokie na age oyo abanda obima na papa madilu wana ayaki na mesure ya mopendeni azali na ba 10 ans azali mwana mokie ba 10 ans ba 8 ans po totali depuis papa madilu akufa ti lelo bo bando calculer o comprendre ya zani ba 10 ans ba omoni sikoyo problème eza baleza baku balinga ozwa soni ya sila donc makambo nyonso nde sila rate vie na sorte nyonso balinga opesa ngo bevi ok bevi ana vie moko déjà abongisa tracé chemin Belleville lelo soki alongwe sur scène aolala nzala te c'est ça ana structure bela ekufa na mokolo moko te époque abategre koko leka époque ya bana mususu ekoya mais babi ils ont des poids des mesures par rapport ne bozolo ba po ba moi ba wanga na suma ba madilu ezate pour la deuxième femme na ye ayaki dia ko confirmer ngo na babi koto madilu a salara makambu koto pe maya major a salara pe makambu kasi yango na lobi te soki Belleville abanda ko bima je dis bien puis je pèse bien mes mots soki ma Belleville na ba qualité o Belleville azanango o mobali alingelaka parce que papa major amuta mayele c'est ça mobali lokola papa major olinga moi so azana mutu et puis moi so ko contribuer un plus. OK. Vous comprenez? Alinga tika Belleville. Donc juste na si c'est vrai. Et puis ils ont vrai te. Ba ki na relation ya musala. Et puis vision na ye. Ezaki Belleville. Belleville pe ezaki vision na ye ya vie. Ya vie privée, ya vie artistique et qui pas major te. Ba sala ika juste musala. Ngome koki Belleville atalisi banzela na ye na ndenge lelo bela ezali ndengeza. Mais asila vision na ye eza pa mani non nzambe na ngai pa madili pe batune pe ba confirmer ba comme sango bien ba ka soni ba ka soni makasi bongo mambo beli boyo ya ezolika na internet boyo ba soki pena papa madilu akraka ki kodo asila akraka ki pena ba mi penda asila ya bijo boya bulo ba na lobi soki pena ki akraka ki ye kende ba kuza sila moi si kitoko aboya
normalement anga bala Ah. anga balé à ta troisième femme à ta troisième à ta quatrième obi si la banga ta banga pe kimbinga mabiya na Abo chai kana genou ni akabole katikati. Oba ko banga nyo sana zena ona obanga. Mais maman mam ça bon pas azala déjà. Azala de nda abi soko tali ma colonnaise ala ka soué. Abi zana ngo soué pembe mora ki toko. Exo, toi avancer. Toi avancer Ici les paroles s'envolent. Les vidéos restent. Les vidéos restent. Par rapport au Ngobani. Par rapport au Ngobani. Par rapport à là. Kelu keta sila na baseda kala ezali. Ataka pembe makolo kitoko mwana bato. Lelo nde tomibongisa. Biso so grand kala toza mabe bafuta biso kala. Olinga wote. Est-ce nga pembe na kanga photo oyo. To aga mabe. Bato be ba na kala. Ba ga pe kitoko. Ba kitoko. Ba madame Belvite. Yo so mona video asila kala na suka ba Arabia baba nini ya banini exact mais Belvite exact ya étoile ya ba Arabe atumba to bomba nda atumba yo kela ngo kanda ka lelo ne Martini akota na vie ne makasi ya kota opesa jeli la mala kota opesa serum Nicolas, on a baillé c'est les bouchou gang. Zambé. Voilà, merci beaucoup. Comme vous constatez, nous sommes avec CPI en tout cas. CPI. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas vidéo, il n'y a pas match. Papa Major Bazaïka juste dans la relation ya Moussala na Madame Belvi. Madame Belvi a subi opération monté ya okate ba trompe et yo kanate et yebanate. Au moins so yebanaka. Queen de Fader alinga bimisa. C'est ça, oui. Elingo bima. Otawana ya mataka nga bimisa. Queen de Fader alinga bimisa. Lokola yate. Toyebi kaka muto oyo a subir opération ya munene. Oye koki ko sala ke. Ya sila. Nzambe na ngai. Abakutomba koya wa Seigneur. J'ai la conviction que miracle a nekosa manikolo a et salama et pas si la peko salama. Est-ce que ba ke nga mama na nga botanga na nini ndo moni nga bo e bandela ménopause mama na nga botanga ya pe no akotine ménopause tazana na ka so be vina nu akoti ménopause te nga mama na nga botanga presque na ménopause donc il y a une cobetok ça tombo kama be makamba soni mama ngala mukolo boye mama ata yomo mama biso bomba bazemi na banini na ba robe minene boye aboti ngai bayaya na nga mam sinon kutime 48 eza na mut si ade akota ménopause adistenga kuna ménopause bon ménopause na 48 obi poto libosa kenda akata suka cha tentira zone ka chérie ménopause bando déranger quoi ménopause sans mobile. Ne fais pas ça. Voilà. Donc les gars, merci beaucoup. En tout cas, Nicolas, papa m'a dit le Koubaja. Zambé nangai, tous les cas, pardon, tous les cas. Mais on peut ça m'ba Nicolas, papa m'a dit le Koubaja. Tous les cas. Oui, oui, Koubaja. T'es un invité. Na Lilita. Continuez, non, avançons. Voilà, merci beaucoup. On ne peut pas faire ça. Pas Major Zaka Maye. Bata théâtre, ça n'a pas baby ça. Il ko baby ça. Et le ko pesi mango passe pas Major a béni c'est la té. Si là a se présenter ni na lo bakango. Mariage coutumier c'est moi roba liputa moi nini boy mais si la kana nzoto ko latela mba liputa c'est ça le problème yimta ta ku bien il va pas couper kuta muku c'est bon liputa ola tete pona nini nalobi état oya gabi yela ki fait on bino mona ki état normal azani normal oye bi ta la bien na kupa zigura papa mo alors ta uza kutambula to uza bi tala est-ce que mon est en train gabi na bien entrée ya gabi oh protocole ya ko tika ebo ache loboko bo bonete ya gabi comme na problème ya nini ya ngiras pardon non c'est ka point nini non c'est ka combien baleza bakouk baza vraiment ba bololé oui
Et là, on m'a kangi si là, bango ba oya luka ba balola ba retourner situation. C'est ça vraiment. Comment passer si les ont rattrapé si les kokoti qui étaient. Nini pas Madilo à ça là. Sala kanini. Ça reste à vérifier. Un soupe ndenge si la Coca-Cola s'inspirer te commenter, c'est grâce à pas Madilo. On ne sait jamais. Ah, kolbati ka kena inspiration nyoso. Non, place en a on dit bateau on dit mango. Et ça fait la mbal mso bimine boy amemi o makam. Amemi makambe toi. Nyoso tout. Et comme ya bunda aussi mbate boy pour parce que ngamba aussi dans ça asa et ça ngamba ba faible. Oui, il fallait pas son en a bevi dans ma film, dans l'écriture. C'est ça, oui. Plus il y a à soutenir ma fille et le cas et qu'il y ait zombie. Et le mot là, c'est ah, kokate. Tout n'a pas question. Voilà, merci beaucoup. Tout qui est qu'on a la même longueur d'idée par rapport à fête. Les lots boyé, Major Zolo, à salle qui a celle qui a fait très bien. Mariage coutumièrement, l'équipe vraiment qui toko. Mais, Barbie, Madame Bevi, hypocrite. Hypocrite poignée. Parce que, à mon avis, Nzembo ezobeta na kati ya fête. Nzembo ngane ezobeta na ngo ezobeta à mon ipe wana bazalaki atuni. Nzembo ya nani? Baby sio ya Madilu. Aseki. Balobi Madame Bevi hypocrite. Azoyoka Nzembo papa na biso ezo ninga na mama Madame Bevi ezo ninga ati boye. So nde nini bat bazo sala wana mikolo yo. Nzembo ya nani? Baby c'est Nzembo Madilu. Aseki. Pik to ndenge nini bato bele balobeli yango babi en tout cas ye mo mutayo créer des problèmes ye ne mutayo lukanisi ko Aseki pona nini atuni ya éviter que Nzembo wana boye na boye ça fait parler place wana CPI yo ko banini par rapport à wana. Est-ce que Beva est censé faire baba Nzembo Madilu nyonso? C'est ça. Est-ce que tu es binga na linga sœur ni c'est ce n'est pas Nzembo ma sœur ni sinon à part témoignage ndene. Parlons global. Femme ta main na ebi allo lola allo yeswe. Allo lola allo. Mais Nzembo la pendant yokani ça la moi 6-7. Bon, c'est quoi le problème est ça? Elle femme a dit là non ça va Nzembo. Nani bevi trop ina trop syllabis. OK. Moi il va Nzembo pas Madilu nyonso exact. Azen un peu trop jeune qui trop jeune. Puis ça qui focaliser à otanga. Et puis ba commerce na no misale la wana ko aider pe na classe. Nyonso wana. Donc aina tanga na te. Net ngana mito so tu ngama ma musique na oyeba te. Pour se focaliser sur na mambo wana musique. Donc plateau palais. Au côté des choses à casser. Donc contrôler ce que wera yemba nini nana yebeni. Ende mona bevi a mutu. Ce que dépend de l'entourage au bevi à Zaiki nango et puis na vie au bevi à Zaiki nango. C'est ça. Ah oui. Si la pas que kokuta na pa Madilu. Pas bando fréquenter na bandal na nini comme la nini on zabela zabe. OK so bando beta mingi na banda côté si la ndo ke yoka kolela bana. Siko bezo nga yebela Madilu wapi. Bezi pa yeba Madilu bien sire Madilu abete tourna ina. To Madilu ayeki na tournage mobo. Pona koyeba ke mutu kombo Madilu musicien kombo Madilu ayebi. Mais koyeba banze mune. Aoyeba te. Aoyeba te. Ayeba na ndeni. Si landa bonga ayeba ba album nyonso ya Madilu. Si ko place na hypocrisie za wapi pique za wapi Aseki pona nini kato ba bisi opanga ko sekate o me ba bisi Nzembo Madilu akoseka na wanza pikite azomona ke balobela pona moi qui se sent piqué connaît l'affaire. Oui pour baba ku basiliki basikelani basiliki par rapport à ba ko sikelani ye mamo international au sikelani moi na chiba au sikelani. Allez, l'autre syndicate. Si là c'est normal, il faut que Nzembo Madilu nyonso. Aye bana Madilu a fréquenté Madilu lelo abimi ex à Madilu. C'est normal, c'est pas belle vie. Oh, et ça fait na bana misusu apé boy. Azana epé atana ba 30 tout na Nzembo Madilu emso ayebe ata mon côté.
Mais comment elle m'a dit là yebi comment m'a dit là yebi mais nzembo yebi te atuna ki po yebi te bébé za mutu ana mai na makila soka tuni ka ça problème bilobela aussi la zolo bana matanga ya ba bombo kuna ba bona ngote ya kini matanga avandi na ye azolo bana te alo ba bilobela ba zena Jérémie ko mama na lobati albeni ni kasi te apa ça wona ba bilobela mama matalana wa mama na ba matanga na ba balamba bali tata oki papa la mukito ya otala voilà ils ont une autre parenthèse il y a Mouki en tout cas belle vie a yebi banze mama dilute je dis bien et puis je répète azana temps yebanze mama anatan kuduti anatante ana belle vie azotanga alors raison oli que belle vie otanga ina a jouer déjà alors raison nenga nini a koma ba film c'est quoi a s'inspirer na tanini a yoka madilu na tanini donc une classe parler classe ballet écriture côté OK jouer c'est quoi alors en attente ya on a ben muto na musana si la yela cop abome on a simate est-ce que rotika no kombo na dia cop wana pour so ba ni comme susu ba do c'est mais ça ba faire tant non ba cop as a femme d'affaires mais na ndenga ba cop mais nini couverture théâtre. Voilà, en tout cas, ces pays, toujours qui est vraiment malembe vers la fin de notre émission. Mais tout le monde est qu'on a biso moi si aye komona ni na bosani aye kolobela biso par rapport ya libala na ndenge kufaka par rapport Maxi Bono et ne qu'on a biso aye kolobela biso par rapport à libala na ye. Alobi en tout cas à cœur ouvert alobi était libala na ye o ya tselaka mutema oyo mutu na azwa ka epe na théâtre lelo bo abalaka ye mais soki lelo ebeba ezali pona bandeko na biso ya théâtre par rapport à tous anon na sujet na wana pour le mambo belé mais tout le banana mambo wana o mona ni place par rapport à parce que ezali très capital très sérieux ça une accusation grave en tant que CPI Maxi atalisi biso ke azwaka mobile na théâtre il est quand même assez reconnaissant ayaka cop esimbaki parce que nabi mutu na mutu awaza na musala na ye c'est ça donc il a confirmé nga ki cop aye okosiko oboso bali na musala na nga peso na bali awaka boye pe aba petit abali nga na musala na lobani. Et n'a pas d'un père à la petite grâce à Moussalo. Mais avant de répondre, on a tout le monde question qui est les bateaux basa la catégorie. Kulinga, bandi kuna bango na théâtre. Exodio, ok mi sanga inspiration. Tika. O ba manona na kuna lobite. Bon, le répondre. O ba ngabaucho na mutala. Non, le ba non. Na répéter sous. Ba propos on a zo tenir majenga neo na mukolo no donc yoko utiliser ngati c'est ça avançons na biboy Maxi yela cop na ye esimi nzamba sungi epesi libala parce que muta sala likamute sans que zanga bénéfice c'est ça soki na théâtre akoka kokoma millionnaire te ndenge Davina Poisarane la millionnaire c'est ça akoka kokoma te mais quand même azwa libala. Donc il y a un monde dans le but qui cop né et simbaki mais quoi que le laboratoire théâtre ba bomi libala na ye quelque part on a raison on a raison ba théâtre ba mabe makasi parlons ngolo banini CP il y a bien bazana bango ya mabe pe baza ebele na peso kaka na zongi so mukie bango nyonso awa ya gabia ya kolela amona libala de vite amona fetite so libala maxio bango bakendaka mobala maxio bango bayebaka oyo mbala maxia che iji bango pe bache ija esuka wapi ozo bango wapi ntambila ok mi sanga inspiration continuer esuka wapi yango mona lobi que Belleville asa leader moni ba o mi benga aigle na théâtre baba aigle te baba fo ba aigle baba règle baba pigeon baba pigeon
Ah, mais je te dis, continue. Est-ce que l'époque Madame Belvi, Babala Nana Papa na biso? Est-ce qu'elle est au fin à Mandenga au fin à Malelo? C'est ça. Donc, à mon musique. Avec lobby dans coma, docteur en écriture, meilleur scénariste d'Afrique centrale. Donc, retombé héroïa. C'est ça. Et là, que Zanga est maxé, Zanga au monde en musique. Le quoi déjà joué là qui mobile na copo yo. Yo pour se réserver le roi Madame Belvi. Madame Belvi l'acception des gens de la Belvi a guide. C'est ça. Il faut au monde en musique. Vous comprenez? Belvi a hôtel ça dit que la photo na réseaux sociaux et cause à la télé. Oh vas-y Fatima Matalana na l'accepter non. Pour on a vu le mot pour et puis ah ouais ninya. Bala Bino boye éviter mais tant vous me connaissez ça la boye pour comprendre déjà. Les loto linga ba mona biso na ba alliance ka bongo fete ya na hote. Ba comprendre comme une alliance ndenge eza normal. Et loko ezanga maxi ya moi. C'est ça. Monde ya théâtre eza monde bon eza glissant makasi. Donc oko tambola teke na sani ya mbele una verre morobo. Oko tambola na ona maboko te. C'est pour cela que Madame Belvi a boya même exposer mon bali. C'est ça. Exactement que pour azo banga ou passer na ou bien passer mon bali mo boité. Premièrement non amitala. C'est ça. Atala non intérêt na ye en tant que aigle à mon musika. Marcelo ko ezanga ki e ataki mon bali na apporter à tout le monde. Apporter tout le monde sundeni. Et quand si tu m'as pas une relation na bata théâtre. Tu vois ti bata théâtre. Non non, ti bata théâtre ba comme que ba bisa mobile ne que Maxia salelo kisi kutu no bengi sa na poto mo ba beta ko eloko mo boye na ba belle famille ne bata théâtre ba ke batina ba belle famille. Quand la Maxi boye tango banda o loba bia banda o regretter a regretter ka ti le loba tout a lobi a regretter ka mobile na wana makasi oui kolongola ye na image ya kibondo we koya na ye femme de quelqu'un apali ye pe alongoli amemeti na poto eza awa te o ba ya gabi lelo ke poto grâce kaka po abelaki donc azwa visa pour par rapport à ça pour la maladie arake au capi arake confirmer que des au capi o maso capi ko oh, mais so institution la salle makasi na association na bango ya te ko kotsa ba mikanda gabi ya maladie et puis ba tali na modèle malade zo évoluer na kati nzoto ya gabi zo ba maladie mo za grave ba moni ke na Congo awa soin écolique trop cher et puis bandeko bazala kuna baluki ba soutenir ye nde ba corda ya gabi visa boya ya gabi ke visa na pona spectacle mo uye ba bengisi ye be mbali mo ba bengisi ye dans par rapport à spectacle pe nani quand tu ko sabatu exo azola ngo par rapport à maladie ana oui qui na comprendre ça compte ici dossier oh ya ko sabatu makambo aloba akepe na banini na ba preuve na dossier médical surtout que banda ozo nini soin na HJ oui dossier na yaki mwa likolo hôpital mwa musuni bakoka pe bakoseli makambo kuna bato banda ozo prise en charge na hôpital et si pe balembi na bango bakomi limité ko ba frère mususu to futa bango moka bayebi mambalo wana baluka ba transférer ya kele ba soin mais ce que Maxi nzamba sunga ke mobala ye abali ye ya memi pe ku ola bomba mobali ne bien ndenge lelo o Madame Belvi est-ce que yo mobali ya Madame Belvi est-ce que yo do mona no batata ba solo jamais ata mukolo moko te siko est-ce que combo wana balobaka ya mbala Belvi yo vérifier ngo so eza eso na vérifier te ba répéter mutaye biango azate c'est ça oh ba kingani mutaye biango azate ka Belvi na ebi komba mbali lelo ya mbali bato te ba éviter bato la gabi mais ça kana nyango singila ezaka nani singila daju oh ba kovona bana olata na banini ayaka olongo nde to comprendre que kovona alata kana masque za elonginete yaki na musicien moko bo international non ibati na sina bossa ni kombo elonge oya alata reza ya yete eza pe ndenge moko
na vie il faut qu'on ait une distraction ce qui au sali que o exposer vie na yo ba ko exposer oui monde à théâtre donc mutema mabe ezebele ba te belé lo so ba se retrouver ba na mabala te ba sikito ba na mabala te c'est grâce à bata théâtre. OK. C'est grâce à bata théâtre. Comme exemple na ko pesa yo o ni chéri ko beto ta akokolo balikambo te. Je ko beto sa yina théâtre pour ani. Pour la nini. Je ko beto sa na moi sina bien prêtresse na Suisse. Na Suisse na poto. Mon mine pena bana sala na bandeli na pena ya carrière à théâtre président Baptiste ayebi mambo non. Nini c'est pas ça qui. Obi on taboto là. Muninga ya théâtre joua pe papa mumba. Na oyebi so na privé na sima caméra. Ya solo wana? Ah mais oui. Makambo solo? Oh. Obi sko esala ndeni na kei. Ake western. Na supermarché qui marché oh ya Chibang. To kuta na vie avec vie à notre travail na Algérie donc soka moninga dégâts. Abangi. Par rapport au cas systématique. Na yo tala boye et to benga na to yo zo mbongo kombo mutu moko. Jera qui na tournage moi si ango atindi mbo. Fara boye. Si comme mutu wana western à l'époque ayebanga makasi fi wana. Oh abi boye ozo comme bino batateata boye ozo ka mutu moko. Abeti bongo na misu. Ya noko na misu wana. Yango moni balobara le bien mal qui ne profite jamais. C'est ça. Noko wana zo problème moko na théâtre batu ba comprendre. Donc so akutana na batu mabe ba zokisa ina ndenge mo mabe. Na tanga na communauté. OK, continue de vous comprendre. Pourquoi ezai pour ani? Pour nani? Je rate moi siné tout le monde au bois. Mama ngingani. Mama bupuya. Mama na sukiawa. Ngai. Ngai. Côté pesoki. Baba ndio côté soki. À l'époque voyez ko tali c'est que azalaka na relation pe mutu wana linganga moi siné on a pas kabole bien. Fois sougise abi omoni bango yena Karine ya mado ezate ke ba osamusa bakape ya mwasi na mobali na nenga so abeta biloko wana abeta sko biloko wana mais entre temps mwasi wana yeba ike Karine na Géry ba o travailler na bango ka ndelelo pe ba koseli pe madame Bevi makambu yena pa major. C'est ça. Donc mokulé ezaki na mope bongo donc ba kosa ka makambu pas mona combien ya bato théâtre. Donc eloko wana echoka yaya parce que azaki mwasi ayi na mbongo bana soutenir Géry. C'est ça. Mais a financer ba film azo pointer pe ba théâtre miso première chaîne Algérie kangama elenga Congo wana donc mutando produire donc manager nango ezaki mwasi wana Suisse. Pour moi, on a combien de théâtre ba mabe? Moi, bata théâtre ba tike la bango laisser aller été. Nazo s'attaquer na bango te, baza artiste na biso ba sa fierté ya mboka na biso. Oyo baza bien ba mukie. Oh ba na mauvaise foi ba ebelé. Mais c'est ça sur 100%. Ma mauvaise foi ba oza. Ba si là, mais Gabi. Ba oza combien de pourcents ba mauvaise foi? Ba tendresse niminga. C'est ba combien de pourcents? Ba combien de pourcents? Attends, 98. Kami bayene baba. 2% kande bazaye. Yango no moni. Maxi le loyer kolela. Donc aye ko zwa mayele trop tard. C'est ça. Na moni era mona ki e aoka moi bat bazwa ko ba bevi bala. Bevi sala boye. Ami tu na station nga pe na sala ki na ngata. Soye pas sala ni bon. Yo so mona visite à théâtre na ndaka Belleville. Non, jamais. Yo so mona télé réalité mo ba ke ko mela batanda ko Belleville donc. Yango mona ba benga Belleville hypocrite. Mais ayebi ko mona musika. C'est ça. Parce que marambo e banana ngo depuis le groupe Salongo. Et non mamba théâtre te tout ba ka bato. Et non makamba kala. Siko loka bango ba mona kage o ese leka o ese époque na biso et ça eloté et ça nini. Yango moni ba o fini. OK. Maxi le loyer ko regretter la TV que a regretter mingi. Au moins peut bien mususu. Tant aux personne publique
kelika mobo ekomi na couple non il faut oyeba ndenge ni ya gérer c'est ça parce que lelo la tisi biso ke azo regretter mobali na ye moi si nyonso so akaboni na mobali ya na baka oyo okoki o regretter na baka oyo okoki o regretter te neti so omoni mwasi ayo obeta ngo star le roi Maxi ayo obeta on a TV ke a regretter noko wana toyebi te na privé nini elekele est-ce qu'aza heureuse c'est ça est-ce qu'aza heureuse ça reste à vérifier sur place wana a condamné pe bata théâtre omoni biloko mususu le karma existe te tikolo ba karma pourquoi karma ça c'est que to quoi que la kana bata théâtre to analyser to bibo so qui ça karma c'est que baloba karma par rapport so qui yo déjà bandaka mabe yango wana bazongiseli pe mabe c'est ça karma omoni nga sepela na église à maman langue so lingo bala il faut que ta bakir d'âme confesser ceci c'est là bon tu no sola na mobali na raisonner bien o nini oyo ebisa ete l'église à maman langue ça bon yango mona bate belé soki ke asa na église à maman langue koki na ete o mona okima ami longweleli akesa na e mariage place mususu parce que ils en avaient exigence c'est au moni si ndenge Maxi aye ko ba théâtre nde ba yokela mutema be ba boma libala na batuana ou mutuana agissement na ezaki bon point ça reste à vérifier c'est que yepé côté mususu ezaki karma au moni biso batu to sala batu mabete exonga ba bwakelanga mbasu plusieurs fois ils ont raté et tomba ku te ju bébé a 3 mois bébé nanga deuxième fois zara PC et tomba ezu mwana ba mikolo kana makambo ya internet sur place mazwa ba malade ata ba 4 fois oka boke bo babi ezaki ya ye donc yo nyati par hasard obe ezaka nini soko sala mutu mabe te po mutu asalo mabe a réussir yo eza passe c'est ça donc bato enokanga peut-être ani makila faible ekutani ke tozaka na ba ko tiango tozaka esika moko izui ngolo likambo nzambe ba omoni ti libala Maxi kufa peut-être ayi na passé mon boye donc soubassement mon ma bémo boye pe pasala ka yango wana donc et réclamer ma casse OK je vois to mona ba guerre na bango na ba Gabi témoignage à Gabi et qui na ma bé ba guerre wana parce que nga wallahi billahi eloba ya mwasi soki parmi bato ba panza libala Maxi ya Gabi ana kati nzambi na ngai quoi tengika kombo mais oui ya Gabi aza na kati est-ce que yo bano senti guerre ya Gabi na Maxi ana dégager mutema mabe o sala rano mutema mabe je bano bima na bilungu Maxi a ndumba ai chen na sala na bon ya Gabi wale misale kechu na Maxi a chen ndumba a traité bongo soko za moi salibala tala moni ba jona biso ba okala kanda mo pona ba passer na biso obi ke biso ba sito okela mibali kanda te pona passer na oui surtout mais jo soka yoki erreur à moi si mo ya passer tala naso pesa qu'est-ce ko kanda o ko mbali musa so nyoso wa nzambe ifena ya liboso na vino et comment donc Maxi soki eloko ane kanga ye simba ye eluka ekata inyo moko boye nde balobaka o ekanga milikolo ekanga miti na se donc c'est que yepe ayi na likamu be banolande OK bata théâtre ba na faute po ba mabe ba vrai yango moni madame Belvi a travailler na ba mais a se méfier na bango ba ya libala te si la silika ma Teresa silika ma Teresa ebe ke ba bengisa cha ne kushina for de te belé nzambi na ngai
so tamboli bien elando. C'est ça. Omoni Maxi, so pas un problème te que soit bata théâtre balobaki. Obi so mobali no alingi okaka. Oui oui. Ata kutu balakisi ba photo non que au sala boy ou bien ba vidéo non sala boy. Ça déterminant lingo kaka. Mais soki penza que yo ozala pe sincérité o bomba pe makambo ebele parce que Maxi yo la sabi so lo msu bata théâtre msu pe mobali a découvert passer moko boye o e no peser sur rien akoki na ko surmonter ngote et puis epandi donc c'est bato théâtre ba qui ko révéler mobali na secrètement bo o ya tikalo yebisa mobali na été peut-être yango ni ça ki baba papa to tchango bongo parce que soto kenaka madame Belleville au moment où on a fait madame Belleville je ne crois pas que papa abiso a surprendre kaé à recourant parce que van libala ni vanda tilelo c'est ça parce que na monité mutuni ya théâtre o ba finga ye makambu o eza personnel ba vie privée makasi koleka Belleville na théâtre ate pe bani so libala Belleville zo maintenir ndenge c'est ça jusqu'à lelo ata ya ndenge mida fingi ya bota kate wana jusqu'à lelo ezo maintenir ndenge c'est ça c'est plutôt moko mala biso na suka ezo dépendre na etamboleli ya bato bata théâtre faut batambola bien batika motema mabe omonde ti muto kwa sila atika motema mabe affaire madame Belleville soka fongo ne motema omona menopause sila ezana una komani Sarah et c'est un homme. Mais la place est à des phases. Il y a des phases. Des phases, première phase d'année. Première phase, il y a la moto, et puis il y a une zone normale. Après phase, il y a quoi. Quand tu vas passer, il y a la première phase, il y a un peu de conseil au cause de maman, je suis bien beau. Il bandit après. Ayozomona yaya première phase de banda qui te deuxième phase si là son a calculé depuis akatia suki ana depuis akatia suki atia tetira jaune dans la taroba chocolat pour akanisa makolo kwa moi en classe dès que ayozomona wana première phase to deuxième phase non c'est comme kasi fona c'est kamida parce que makamino so loba ya loko mai yo loba nan ya dans la première phase to deuxième phase si là déjà dépassé deuxième phase to combien suka et à risque ya mala mida atika na voilà aussi là déjà dépassé deuxième phase et à moi passer à risque pour la deuxième phase de son côté à double attends non quoi d'attendre la ma poche à copia oté attends je papa pour ta famille bon ta copia voilà mesdames et messieurs en tout cas copia été ma nyonso na bango ba oloba bayoka soni yango nga na senga mingi na sila bato bazaka autour na ye baninga kete parce que soki vraiment balingaka ye baninga ba ndo sa imaginer za na ndinga bien net na ka o nani mida ayo finga madame Belleville yango abota kate mabosani ke sila pa bota te c'est ça madame Belleville to ka na ka opération munene te o ko sa ki abota te mais sila to yoka il se pechanga tourna makasi abela mutu a travailler dur pona olongola batono ezaki na libunga sila Seigneur Jésus siko tangu mide ozola ko toucher point moko ya bongo est-ce que yebi que za ba point moko sensible ya sila tangu biso pe to koya kolobelela ko sala analyse to ko zongisa kaka flèche à retour donc yango moninga na lobake bango ba s'en foutaka na oyo koki oyela sila bango plus ça la mature ba chaîne na bango kotsa mbongo image ya sila ou vie privée ya sila etali bango te yango ba erota sa biso pe mama pa madilu ba mama mikolo c'est normal ba mama tout o ba défendre sila ba femme seule avec wifi c'est la mi internet voilà merci beaucoup femme seule avec wifi avec moi messieurs. Moi messieurs, yo ça moi messieurs t'es dans classe. T'es na sala ngo na classe. Aïna! Sanza. Yo o sakananga. Yo
O sakalanga. Seigneur. To komi la suka émission na biso mokolo lelo. Wana ya ba mama wana siko ba mama bongo na famille bota to wana ba. C'est to komi. Biso to aka na ba mama biso. To komi na suka c'est. En tout cas ba mama na biso félicitations. C'est pe ya linga bino mingi. Tout le maman en tout cas na santa keto wana ba mama mo ya bien. Voilà. Makasi. Et kobana na ye moko ye mais autorité morale madame Belvi parce que so okuta na Belvi on peut so ka conseil à vie. C'est ça. Nga pe Belvi azota on peut ça un conseil à vie une fois mona kuta ne pe na talisa nga betangelo mo boy nga bi mère on a wa yebisi. Esa nga bitiko supposé moi na réseaux sociaux. Ko sala su bongote. Oki mwana aza eloko moko boy ta jouer te. Yo za mukolo oyebi ko emi yebisa nzambe batelanga me ya yebite. Yo ne fo yebisele. Protéger kocha été. OK? A gagner langa makasi na 6e anniversaire. Donc na aka obligé na ya même muta otika na mwana ate. Abi na oye na mwana na milliard bato ebele. Tout est mina Jubek Lai. Que je salue. Donc faut za na batu mo ya bongo. Si la luka revoir batu nyonso ba pembeni ko banana ba autorité ba mama na to suri na biso. Voilà, merci beaucoup. On est à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, comme vous constatez, j'étais avec CPI de la presse et Darlene Love. En tout cas, on est déjà à la fin. Darlene Love maloba esukao na osengayo eza qui message moko caméra zotala message na ba famille bota par rapport ya mambo nyonso zo se passer sur la toile. Miko na opesa message pe na ba coup conscient. Na ba coup conscient. Oui. Donc c'est ça, pesa message. Faut faire quelque chose pour na sila. Oh, ça na sisata. Oui. Pesa message na ba famille bota na ba coup conscient oyo makambo nyonso zo leka sur la toile oyo zo simba ba leader na biso en tout cas aux na caméra. Pesa message. Merci beaucoup Exode Mikebi. Message nanga na ba famille libota no banana d'abord na ma famille. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Na banino na famille libota puis non ya na ba coup conscient. Ba famille libota bota la kala film na biso chemin dikao na film na biso oromona ba actualité nyonso o ezo circuler. O makamba ba salaire, o ba sortie médiatique. Ozo réponse na mona chemin dikao. OK. Na chemin dikao. Popi na lobi na nani? Alobi na muchopi. Muta futa kayo. Muta zo considérer yo. Pourquoi en retour ozo ke nozo ke kotonga ye, ozo ke koloba mabe na ye? Et ça déjà réponse. Et puis ba page ozo tina belle vie. Que à ça l'émission a éclaircir éclaircissement ezaka na film so chemin dikao yango on senga na ba maman ya ba famille bota ba maman ba tonton ba papa en tout cas pour consommer film na biso chemin dikao lelo déjà tozota la 11e épisode vraiment eza vraiment kitoko makasi tozaka na confiance ya madame Belvi totala ba produit au madame Belvi a biso na ba coup conscient. Total à ma boko à madame Belvite, total à ma colo madame Belvite, total à ne mutu ya madame Belvi. Mutu wana yango zo sala kia comme na biso ba film bien. On a présenté biso na Bella production. Yango wana. Bon, maintenant na ba coup conscient. Bo sala quelque chose. Ba sala quelque chose. Image asile ke ko beba. Ke non beba. Konzima ki azaki ex Amadilou. Eza insulte. Insulte total. Et c'est le comment vous êtes que vous êtes fier na. C'est ça. Quand la maman mikolo, ba on m'a pas mis n'est pas essayé. Quoi qu'on confirmer et puis ça passe. Passe ma casse. Boté a pesi la ye moko. Era ça ka direct na. Ah oyemba banze ma papa m'a dit l'unions. Et qui ni na la exhibition que era banda composer banze mtoza qui na quelque part. Inspiration auto soit cané ensemble. Azo attends comment ta phrase moi connaissez. Bon raisonner bien. Ce qui papa m'a dit là non mi comme la banzem pourquoi pas si là comme un film ni on soit na baba coup conscient. Boluka bo aider si là. Carrière assis les autres qui s'effondre. Na kanisa ki loko la ba pangi ya ye na stratégie bien. Nzoka kutu ba pangi nde ya ko boma. Ko boma. Na motema mabe nenga yoka belle vie parce que ba pangi azala mutali boso a okoma ba film na kala okota na YouTube belle vie ya beta toro botola e place
ndeza kataba puso na bambo mais batemiso na ba boaki ona ba bevia ina kitsa bokonzi atie à s'imposer lelo amatisi théâtre na niveau. C'est ça. Mais ça, je suis là pour conscient. Donc, bosunga sila. Tonton na bino beaucoup misaki mutamaye le cerveau ya sila. Ana e cerveau te. Ba dédicace. Mbote belé na papa tigre. Na baba nyonso. Merci beaucoup na assistance ya ma grande sœur chérie que j'aime bien. Oh batamuki babito panzana. Mais je sais pas moi surtout panzana mukoni. Abiaka Zanga. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne guérison à Chacha IGF. Santé aux dérangés, bonne guérison Naye. J'espère déjà que tu semaines aux années ensemble. Na HB. Baba Nyonso, ba famille Bota en tout cas. Na lingabino mingi de la part de ces pays. Je vous aime. Merci na bateau ba sa confiance na Haute Basquille na matière de famille Bota News vraiment toza reconnaissant biso nyonso équipe ya HB Mobimba toza reconnaissant avec bino parce que bota la ba filmer et bota la yokanga ba filmer kota bota la ba émission mais bosa makasi bota la ka boza un mot botali makasi un mot bolembi un mot botali makasi bo commenter mukie otali se manifester. Non, il y a un peu de merci d'être se manifester. Donc, bon, se manifester. Na sunanga ah, nzamba batela ka bevi na la prière moi non na sala. Ah, ça la prière, ça la prière. Oh yes. Seigneur Jésus. Nzambe na tiki bevi na maboko na o papa. Tala ndenge ba oyo kosi la bevi makambu. Bakangi sila kuna na makambu ya mobali na ye ya kala. Alors ex mbanda na ye kolakisa ndenge baki bambanda mwasi ya tata manini. Alléluia. Mais bango basuki wana te balingi babambela bevi. Alléluia. Oh bevi avec moi ça papa major. Alléluia. Nzambe yo moko sala bevi oyebi bakalite osalela bevi. Soki ke papa major alekaki na nzela bevi. Est-ce que alingaka tika bevi? Demoni. Anga tika ete. Ngaka ngamana. Eyaki na okaka relation musala. Bevi asala ye nzela. Papa major atika na ye nzela. Nzambe pesa papa major mutema ya kosuka. Tant qu'on de France, apportez-moi la plainte. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'heure. On sait qui poigne. Non, on veut mission na cheki mingi. Parce qu'on a aussi kaka na aussi ka sonyo aussi là nango. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils de mon maître, l'œuvre de casse l'artiste. Je suis Exode Mi Kebi. Voilà baloba ki balobi ezali chemin ezali nzela batu nyonso bazala kawana pona lokola bescalier pona ba matisa batu pono kende. En d'autres termes, je suis Exode Mi Kebi, le petit-fils d'un bon maître. J'ai prévu pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à ma petite sœur chérie Eldine Mikebi, et pourquoi pas Grady Mikebi, la grande famille Mikebi, Sandra Riziki, Espérance Riziki, Remastil, vraiment au moins Sandra Riziki et pas Remastil. Tosuki Nabiso Awa, vraiment ma maman chérie Claudine Baoué, tu vas lobby ni tache ni bouton ni vergeture. Moi, je suis 1m80. Moi, je suis à Tonda. Elle s'appelle Mama Wivine Mukanga Mukoko. C'est par ces noms que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Au revoir.